Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous avez parmi aujourd'hui Nico. Oui. Parce que même on a vu Nico. Nico Pacha grâce aux victimes, il basse bébé l'équipe on est autour de tout na. Pas bibino sur les cam de capa Nico chege. Leni ça le quoi pasteur roté ngako. Moninga na bimana ba fie belé à théâtre, na bimana bango et tout. Ngaso na bimina yo pe yo sa makamu nga pe sa makamu nga habité. Ngaso linga ba nyos bo yeba ke bisumba to lingana. Na tikala ko yo ka te ke ya Nico po pesa mutu rola lo ba ke no fona bimana yo. Wana lokuta mabete to kindaka ba prière to sambelaka ezaka te ke non to ko le kaka na TV to yo lo baka maman bo ezala te. Atango te me ba fie belé le ka ya to vision le kinbe ka Nico ko viango la bino ya nyos ko viango ndal de na talo bongo. Ngote o ke aux amoureux à Nico. Non, même pas. Il y a Nico, aza vieux moko, aza bien. Oh. Tu vois mon imon, tu n'as mon kili. Bon, je ne sais pas. On est à vie à Renate, na yebite, ce qui a yebisi la qui est bon en place, nini. Wananga na yebite. Asa la propagande à Renate n'endenga mabe. Asa la propagande à Renate n'endenga mabe. Quoi tu t'es sonné ça va se bomba pas combat des Renate ça goloba c'est Renate so bon sonné non songi on a évité pour y Nico on a tournage ça on a temps solo on a bisoté et ça que maman changer a aux jouer boy changer jouer boy sili ko vanda pena ba alterne des que no aussi si tournage bo vanda ba sala na ngoto pour être aussi ça da tournage na juste ça qui na tina mukongo kena akita msuko ko tika baba élément na pas monteur to tika ndeti nga tika na vanda Nico na barti. Même on n'a pas le bar, on a Zarandumba, mais on a que à Chokanga tellement trop. Mais on a naïbi té fini ni o ya bima na TV aya lobi que no ya ni kwa lingi naïbi té. Na Monica Renate nda yo lo bango. Ngaya na kota peto vision nga na yeba kete. To tika lo zo chance té okutane na tournage. Donc ba jour biso zo tourner mingi to zo okutana mingi ba princesse ba Barcelone ba darling. Il est vraiment tout ça au na ba tournage té. Tu y ba moi c'est Nico biso so to tourner na to vision to y ba moi c'est Nico na to vision to tourner na eke. Si ba darling ba le ga no ba témoigner bola mu ne se ga za mu sala ka malamu. To boyite mu tsana mabe na ye ana ba défaut na ye. Mais ndeti na mambo ya ko linga ndeti o lobela nga no na mona na nga ngoti na yoka na nga peti na ebité. To kata. Oui, c'est important que les cancans na TV que non balinganga asala ki songi avec ça non. Lukozo lobela mutu kozo leki na yo moko boye ozo kozo lobela yo. Non. Mtakotanga mana nzonzingi nani wana no avana sa papush mtakotanga na nzonzingi zaka président Kader. Yé mtamemanga mana nzonzingi na lemba yé mdistation. C'est-à-dire que tu vas peut-être mutu à façonner grâce à Vimisi grâce c'est Mike la Duchesse. Ouais, yango ma film yebani sanga makasi mana poto za papush. Papush grâce à Mike la Duchesse. Jour anniversaire nanga ndé les jours pe ba déviergeanga. Dès les jours pe na zone zeminanga. Et là biso boîte to meli et comme ba 22h ai bisinga que notre qui non nanda ko to pe mamuki après que otikanga. On panga ba noko zara bo. Après to kepa na ye to vandi masolo liboke banjo mata et banjo mata donc eta que peut financer ni na CD kaka. Et ça là qui on dit. Ça là vraiment pas. Et na on ka passe ma casse. Na lengi. Tino je on na kala na lengi tino ka ma passe. No ka ma passe ma casse. Asimbia tu ezala no moto naganga kakutu naganga kutesanga kuganga te naganga makasi ko yo saki ya papa kufi boyo boko mepa bakoko pe bazana ba on a possibilité te donc beaucoup mo lia ba biloko moko boye o bobolia kate bozolia donc ezaka vraiment facilité to zolela. Donc toujours les chaque jour to les la kaka mais après côté papa côté maman parce que côté papa ba on est d'aba kufa donc ba famille papa pe balinga ki bisoté donc balinga ki bisoté papa za mutete la maman za mukongo donc fi akufi na maboko ambanda oui akufi na maboko ambanda sala que maman déjà bimaka atikanga kutu non vraiment bébé tu vois donc bobuka pas marâtre oui. Donc, on n'a pas marqué très bien. C'était comment? Maman, tu as âge, maman, tu as âge, tu bébé? Bon, maman, tu as âge 11 mois. 11 mois, oui, 11 mois. Cabinet cosmétologique, docteur Guilain Le Bourgeois.
Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokola ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to bengando. Docteur Guilain le bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le bourgeois. Dieu de la peau. Capador ta Guilain le bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Côté Guilain le bourgeois pour pouvoir à l'opposition. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour finir. Ba bi benda beauté. Oni bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Epanda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopandi Sangoya Solo. Merci surtout à abonner tout haut, c'est les là qui font Lekechu, on va peut-être avoir conseil na bino, la prière na bino, au salaire mbele nga pour na makambo taiko le kilangai, mais ça qui nous siko na telemi pe na zongi le musala na ngai kati na bino, c'est là surtout ba maman, au batala émission na biso kati ba na kati, c'est qui bino to yambaka toujours ba artiste na biso ya mboka, au bazo bimano bazoya no baza toujours parce que c'est très mingi na ba actrice na bino ya Congo ndeti na pesa merci à maman tu ya mona merci à madame da chichi bola et moi si ya mbongo ya possibilité belé so za moi si ozwaka kwa bengo da chichi donc quoi da Gisèle et tati maman Versace merci au tika ngati na ba temps nyonso na leka a ba malade mande belé yo zaki toujours na ngai ba bi ya Willy Musheni et tolomo ba bi babu zete koni na pesio mbote pe si ya Molex aigle noir pesio pe mbote pe na ba abonné tout au na kati ya Congo Liziba TV les ketchup de retour les ketchup kati ezongi les ketchup boulé ezongi dans un village panda qui goma mushi na lingwala wana soko ye vraiment aux décidé cuisine congolaise bientôt la ouverture ya restaurant na biso de fungola ngo bientôt la mais batu ba ko ya ka ndeza la toujours batu to linganga nazana ye babi aza sa pe rage na niveau na ye bato se planer pe na poto ato tali sape to yebi to aza babi aza pe na bondumba mwa muke na poto to yebi est-ce que bondumba ba ko finga ye pona na balite to bondumba po azola sa bibala bato te ba mama bazo selika bano na théâtre bazo ya o na YouTube bazo baby cela biso mama bala mama bébé bon ngana biso ka ndumba te ngabina na muna ko baza vierge mais na yebi to ko sola toujours na kati ya Congo Liziba TV pour esala makambo yango bien. Bonjour Grace. Bonjour les ketchup. Ça va? Ça va bien, merci. Bien habillé. Merci. Quoi est-ce moi tu me remercies? On a vu Da Gisèle et Tati, on a vu maman Versace monter ma prince winner azota la biso parce qu'il y a tigre les que tu te surtout tout na batanyo surtout les kabata malade na taba ba tak ba tiki ngate merci ba artiste Michel ko ba Robinho Mundi ba benga kingai ba jolo ko ba kabongo kasongo toujours conseil toujours makambu zadio kazadi na ngai babi génie na biso ngo govi toujours espèce que chelo ko ngo govi faut dans na posa lumière ezala bien faut chapeau torche ya aussi la calamité grâce boni makambu ouais makambu ça va nzamba osunga grâce ta non c'est biso c'est la première fois nous on a quatre parce que quatre est-ce que bien so bolé graba artiste comme bien le musicien et ça le nom comment on appelle que les quelque tout ça non quatre so banga ki comme nous banga trop les kana quatre ba comédien tina banga ka ndenga bi nzambe nangana na kokaba ba polémique ndetinga bileka za mtamatumbo li mingi donc mais étant que artiste na kaka on a choisi si on a choisi au lo banina bato na balinga kwa bato bana maso na biso abaye ba Katia Grace praise ala très bien tout ça ni opesa na ba fan na yo siko
Merci na ba fan nanga o balinganga, merci pe na ba o ba pesanga conseil, merci pe na ba o ba poncelanga mabe, merci pe na ba o ba qualifianga na ndé ba qualifianga. Donc grâce à ça o bo qualifier wana te, grâce à ça ndumba te, grâce à ça ni mwana ndako, grâce à ça la rafi de problème pété. Donc ezaka juste musalande ba rôle singa kana jouer et on bo moi na jouer bongo, donc naza o bino bo pensaka te. Donc c'est un peu ça. Voilà, on a vu que surtout nous qui allons trop na poto, nous qui allons grâce à moi grâce à moi grâce sur la psycho, grâce à ça nous tout bêtement sur le quartier grâce, tout est banal bon moi na grâce, tout va aller sur la grâce, évolution à grâce na vie c'était comment, est-ce que combat grâce ça combat va botter là? Oui. Bête la biso masolo, bête la ngana ba tu botter la biso grâce à ça nani, grâce à botama wapi. Réalité à vie dans la grâce, toi, il y a un bon mois dans la vie. Ouais, réalité à la vie à grâce à ça, nae moi na, abotamina kisasa, 2 à 6, 3 filles, 3 garçons. Papa, non, le malembe. Grâce à baboti bango 6, 3 filles, 3 garçons. Papa n'a kufa. Maman. Pardon, toko mana, vous êtes 6. Oui. Grâce aux 40e, grâce aux colonies, bête sur banana au moins na, bête sur les solos, il y a 0 tir le lot âge premier. Tout le monde a 0 grâce. Il y a une azala qui côté, tu bois ma qui boit. Grâce à Botamina Kisasa, grâce à Colline Alimenté, grâce à Tanguy, Naza diplômé. Si ça n'a présenté un commercial, après wana na yo sala esthétique, ba yo kolinga na yo za cours esthétique ba kolinga vie réelle la famille. Donc vie réelle la famille grâce à Zaki na vraiment mutapa c'est vraiment té Zaki na mo souffraté donc papa Zaki na moi ba moyen et au salaire papa Zali sous-sauté ndeka ezalaka to comme pas ba koko. Donc moi souffrance est kotaki. Donc en vrai dirait papa koufi donc souffrance est kotaki parce que bande quoi papa kande bazalaka papa Zali sauté donc comme moi ouais bazu bana bango bazu ba bien papa donc moi souffrance et ça là que na katipe classe na autant ali donc on a une attendant donc papa visa qui bien c'est grâce à nous au moins on va botiner attendre du bala. C'est-à-dire que papa mariage tout oui mariage tout abala maman abala na vraiment donc va botinga vraiment donc maman na botinga na ndako libala na papa donc 40e na famille avant dernière. OK même si c'est comment grâce beaucoup dans la réalité ton papa koufi après on a agi ni puis na tani au souffrance et kotaki bo santé que vraiment ma bezalaki donc papa na koufi na 2001 na 2001 na zeno moi mki donc na zeno moi mki on a vraiment qui donc souffrance c'est m'a tellement makasi parce que manger na tozara vraiment lié na ba légumes té pas na biso tozara lié ba légumes té parce que yo ça qui papa koufi boyo boko mais pas ba koko pe bazana ba on a possibilité té donc beaucoup mo lié ba biloko moko boye o bobolia katé bozolia donc ezaka vraiment facile té tozara lela. Donc tout les chaque jour tous les kaka mais après côté papa côté maman parce que côté papa ba on est d'abord kufa donc ba famille papa pe balinga ki bisoté donc balinga ki bisoté papa za mutete la maman za mukongo donc ba passe vraiment passe ça koyo o ko les baba koko na toi moi si wa bota maman na ngaza oteka na fufu oteka bangu banaye na kauka Jojo ateka baba fufu na ye bangu banaye na porte na ye wana donc c'est vraiment facile na bombongo na ye bando tangisa biso classe donc c'est vraiment facile na ndenga mabe petit papa akufi na maboko mbanda oui akufi na maboko mbanda salaka ke maman déjà bimaka atikanga kutu non vraiment bébé tu vois donc bobuka pas marâtre oui donc na collé pas marâtre c'était comment avec votre marâtre on a français marâtre oui donc c'est vraiment facilité c'est facilité yo yebika bambanda nde bazala na bango surtout so ye déjà bani na ko bota déjà bana na ye donc comme mingi kotala bana ye ke bana bani tu vois et comme mo beta petite ya boye makangi pe maboko ye pa beti yo tu vois mais on a choisi nebi qui n'a pas papa na nga essentiel no tanga no lia na za nga bien donc o ezaki important pour na biso ezaki na yango
mais papa est né au coup donc vie comment est passé pas coco bobo vanda ba comment vraiment passe toujours tant até to solo la pena maman té to e ba rappeler via maman libanda des até donc ils arrivent vraiment maman kenda bimaka vraiment kala akenda wapi bon maman kenda kana no Angola après au de France des amis sont dans le bazar en France oui donc ils arrivent vraiment bongo et après yo les kaba ya papa koufi l'équipe ba 5 ans maman se to comme soit na maman to comme ce solo anaye après tindi pimbongo to yo zonga classe ndenge pe na ki au présenter donc on a ndenge pe na zande na zapelelo je te dis comment maman tu connais na ba âge ni maman tu connais na âge de bébé bon maman matikinga tikenga na ba âge ba 11 mois 11 mois oui ba 11 mois ayo aussi parce que le papa salaki et ça l'a vraiment bien quoi c'est maman lelo maman hôtel à biso maman excusez biso maman grâce comment la maman a boti mwana et kotika mwana bébé libala ngo maman face na 11 mois ozaki na no bébé c'est dit maman alinga babino tete non ezaki faute na été ezaki faute ya papa parce que papa boyaka akenanga yango ezaki yeke non na tikeli yo kasi mwana parce que papa boyaki tu vois donc c'est un peu ça donc ezaki ba réalité moko boy même nga moko na yo kona ki mukolo esalanga vraiment bien parce que sengaka ba excuse bolimbisa boza bana tala boy papa bino salaka boy yango epusaka nga na longwa na kende tu vois donc yo ebi ba papa baza ba mbongo nde bazalaka donc okoza na mwasi moko te tu vois donc linga pe mwasi moko te libanda mais on est à vie privée na biso donc moi na besoin na TV zate mais ça se voit déjà comment il y a grave ça oui ezaki vraiment grave ata ilobe nous au moins qu'ils ont na ba larme na kati oui ezaki vraiment grave on a ko manifester en côté on a vraiment ko lobe na côté mais grâce kauka bozoko la botanga difficulté ça y makasi vous avez moi sikitoko zoko la pe kitoko débité qu'est-ce que et là nous avons passé un moment na que pour zoaté peut-être mbongo zate vie ma vie vraiment comment dire kauka oui bon on va en souffrance quoi zoté ka la foufou grâce à qui j'ai une fille comment dire ko na posa moi loko moi linge moi ni c'est arrivé comment ça qui non bon en fait elle avait trouvé quelqu'un est-ce que grâce variété ni comme une grâce na vie ça peut être baba kati quoi oh comme le grâce malgré le comment déjà star le monter na ba YouTube il ça biso réalité ni oh le comme va grâce oh comme une ba tawana passé c'était quoi bon en fait tozongi kauka nga j'ai non moi qui mes grandes sœurs ont na landi il y a quoi là qui déjà c'est une beauté je salue ma grande sœur na minto en Turquie Christelle mon coach je te salue na linga ke mingi donc il y a quoi biloko ça par pia tozala na tsone avec kato fa pena ke na ma moi contre ta mon réseau ami donc c'est un peu ça il y a collé mon qui bon il est vraiment comme le quoi maman nanga sombelangi lamba babon jini kasombaka mafuta sombaka et aussi que yepa ke obala akepa na ye nga natikali pa koko tu vois natikali pa koko malgré wana mais nazaki nanga ka no vierge nazali na no bien na yeba ngo ezaka jour anniversaire nanga ndé les jours pe ba déviergeanga ndé les jours pe nazwa zemi nanga oh grâce au beau de maman ouais naza maman ok to kuma na grâce réalité au vivre comme grâce à comme na ko yeba mbe na tani ni ke balinga yo vi pasi mozaka uzolu kaka bazo déranger ça kini non soko lo ba vi pasi nazo bima libanda kono luka mibali là non ezaki moni ya moko eza ototika grande tiers mon boy ya beni ya quartier ok comme ça que zaki somo ko na kauka okotika peut-être pas mobali na ye omoni bovandi spo ezaka na camarade ya mobali ne moko aza olinganga parce que nga aza okola monene naza okola ma monene naza okola ma mai donc c'est ça naza okola monene omona so omoni ngo kanisa mokolo mais nazali nao na ba 16 ans 16 ans oui siko mwa so tokei omwa camarade ya mobali nana soki olinganga omona okasuni on va simboter vous mon oka suni mon talent d'aba porno te natala te natala te mon oka suni siko na comme moi aussi ka so benga moi ka so ki wakati ya salima no ki nanga te so ki kuna kama ndo mbali na simba na nzoto après et on ça que na linga kai
tokomi kobima mo ameminga restaurant tovandi on a âge à 16 ans na 16 ans on a eu noté au basala yebi nanga kuteloko te donc tokendaka bilengi bizala bozala biso ete bisi deka so eka tovandi bonsoir moi nazaoya mpe na camarade nanga nazaokendanga moto moi tokende biso resto tovandi yango moi toke place bateka bacrème wana so biso bacrème mona ye nozongisa biso kabongo si les jours de l'anniversaire nanga nde nayebaka nakotaka boîte nde les jours yango. C'était comment ta première fois na osali kamango te et arrivé là comment omona ke basimba yo ti on a niveau okoma na point ya kosala likambo bakoviangula yo ezaka ndenge nini yo mwa moke age à 16 à 17 ans moyebi déjà wana déjà ozalaki basystème ezalaki déjà etelemaki makasi orégler pe déjà là déjà kona 17 ans déjà parce que nakokeda 17 ans ok siko mokolo yango ozalaki ndeni le jour yango bon en fait mokolo yango ezalaki toki boîte oti boisi okwiti te nazomela na masanga te nga peti leo namela masanga te leke namela na masanga bosala otie to pane te pana ye le wana leke wana soki c'est na biso boîte tomeli et comme ba 22h ayebisinga ke notre ke non na ndako topema moke après ke otikanga wana panga banoko azalaka bo après toye mpe tokepa na ye tovandi masolo liboko ebandi omata donc etake mpe fina osani na cd kaka esalenga vraiment pasi naokaka pasi makasi na elengi te jour naokalanga na elengi te naokaka mapasi makasi asimbi tu ezalaka moto nagangaka kutu esanga koganga te naganga makasi siko tellement place aza kofutela bazalaka ye na katikati ndako ya motu boye ndako ya motu aobanga bisi koganga bato mosuku bakanisa lokwa tosala mambo mabe nga bibi osanga mpe mambo mabe donc c'est un peu ça après naye nanga mpe okende siko nakomi koyoka soni mpona ye esu epa na ye ya mambo wana eleki naoki soni naomona lisusu sono bina kende donc naokoka te nakomi oki soni nasala ata ba 2 semaines tomonana na elisuta benganga mazoya te poani nakomi okosa kosi kaka siko nde nti nakenda nanga bonsoka nakenda nanga mpe na zemi nga mpe naoyeba nanga te et comme mpe fin du mois namoni nanga mpe na regle nanga te siko etanke nga moko nasepela nanga naomona nanga normal kibomwana te naomona eloko mpe bima na te toro ya moko edérangeaka tu vois siko grand tiers akomi remarke nga nakomi okonda kasi yo okonda boye poani naokonda nga konesa bango bosomelanga kwakere namela mikolo mpona ye monene ndatoninga bijour asuku omoni baperiode ezali konga bi te nasali soki 2 mois mamba yango naomona nanga 2 mois tokende hôpital bezemi ya 2 mois naoyeba te ya nani na minti ya noloba nilebi ka mobali mona aza obima na ye toke mpe tie epa na ye apart wana bozonga nani na bino koma tokana lisusu te apart wana totokana lisu te totokana lisu te donc ya nde na yo okende kuna nde ezalika likambo ya zemi tozotokana te donc c'est un peu ça grand terrain ici bino quand moi na pesa na mokie akobota te folongola zemi ye pa ici ayebisi grand terrain bi anga na opesa mbongo te ko balongola mwana bino leki no zemi soki eza kolongola zemi loba bino moko boke bosama na bino ya bi te yo ndo fo pesa mbongo akenda matina leta basinya ba papier tu vois ko ngai na banga ko basirango ezaka na ba TV bala tsaka basi bazokufa bakolongola ba zemi ko na banga kanga bi na yo kufa pamba na yo kima ndako na kepa na ye wana yo kende pa na ye wana liba parents na ye bayekandiza basali geste na yo kende kuna siko mama biso yaka subonga silika makasi asilika makasi nga mama biso tolobani ya mwana nga uti inane donc banda zemi tina boti jour mwana nga kusa inane nde mama yo benga donc asilika vraiment makasi mais nazala na choix te na boti après na yo continue betite nanga. Voilà, merci à tout le bus ken piana na l'artiste bien affilié pour bazana mboka Istanbul sikoyo na batu tout oyo boselaki Kevin Panda le kechu mwana yati condition on m'expliquer bien émission tout ça na barisi oyo mambi komela kinga za tamoro be mambi et belé komelinga ya mwana mwana ya vraiment ezaki te la un peu stressé mais tout le monde en a bientôt là je pense fin du mois oyo sonza basungi baajizala etati basololi bato beye basoni bafani nanga ebele basololi na kozaka na Istanbul na koya mpona kosepelisa bino
Après continuer na yo, continuer mam na yo et que normal vie peut changer. Au Bali pour Bali après combien de temps? Na Bali. Vous venez pour Bali comme on a tu botaki? Oui, tu na botaki na yo kabwana e mona ko 3 mois. Nde to yo kabwana na ye, zongi pepa biso na mwana. Nde ti lelo pe na zangi na zana mabe. Voilà, merci Nabi qui va tout vous comprendre moi du solo ya grâce à Betty moi détail à vie na ye. Parce que qui na âge à 17 ans, moi là maintenant combien d'âge? À 10 ans. Oh félicitations vraiment. Et grâce à 27 ans? Oui. Oh là là, grâce à 27 ans, mon cours ça va 27 ans. Déjà calculé. Bah fille le cas 25 ans, 27 ans. Enga ko ça na âge. Qu'est-ce que moi moi la monter? Oh bah même ça qu'on d'avant. Moi, mon qui va faire 27 à 26 à 27 à 25. Mais c'est bien grâce après ça est venu. Ouais, après na salvi na ngai. Grâce pour le nom sur grâce à côté qui na monde art comment? Grâce à côté na monde art. Donc na yeba route que non ça dit. Na yeba raté ezaka na vanda na ndako wana na yeba ka grande sœur na nga ya bakabon pina papa moane ya balaka ba bakabon azinda kuna limité aya longolinga pina kauka to comme vane na limité. Donc to vanda ka boto ta na TV na mona groupe ya Mike la Duchesse. Wana na yeba à l'époque wale kana TVS 1. Na moni film na bango mo ezaka noir sur blanc sur na bosanité. Na moni nde ba jouer ba Barcelone ba fâché. Bon, c'est plus ça vraiment le côté ma bête c'est plus ça façon na bango jouer. Ana si quand ana c'est plus na groupe où il ndé ba jouer. Quand on appelle ça oui, bon jouer bien. Que kota no kuna. C'est côté na zo c'est ça bon mingi na ndako. Parce que que kota kuna parce que c'est ça. Que ndano kota kuna que ça no théâtre kuna. Na moni pe na suka film ba tie recrutement ba recruter. Ngena kana zupe no. On va président Mike la Duchesse. Wana sko président yemo kwa zaki te wana za poto ponga tina koti groupe Mike na mona kaka Chief Matuza, Chino Matuza. Na mona ka ba onde na kepe kuna na so bateni na kenda pe na bandi rap. Oui, ba pe logo te. Et logo kututé. Donc na ba nga meloti na banda ba rap. On ezaka ma difficile pe mais tellement na linga na nga musana nga. Nde na zape o na zaka lelo. Parce que belé to yakina bango ba kimaka parce que groupe Mike la Duchesse de le roi wenge so li otondi te okokate parce que so ki omoni na groupe A parce que ba fâché ba Barcelone ba Raïs bon ba na groupe A donc biso ba tozoya sika toza na groupe B donc moi na groupe ni mutayi na sika ko so isana ba ta groupe A te donc so ba monyo ko solo na bango mbala moko ba vancho na ndako ko biso ya to yaka. Et ça que le président fâché va yo solliciter parce qu'il n'a pas na cousine na ngamoko. Et ça que le président fâché yo solliciter biso. Basilika ba na groupe a basilika. Tandenge ni ba ça réunion, ta niveau. Ba ça na réunion pour na nini to solliciter ba na bon. Parce que on a un peu le roi a mal à la tête à silika ka ba ça m'a besoin des paroles. Yé ba 25 na ndako. Ngana tikala ka ti ngamoko pe na yaka na ngako ko longwa na ngai. Après là au Kenya so wapi? Après on a vanda na ngama na kuna vanda après na yaka isu kozonga na zongi et président Mike la Duchesse aye na yo zonga wana to répéter na limité na yo zonga nde to yako sa pe film papouche et pas zongi ndenge groupe yaka isu ko kufa après na yo côté papa picade après na yo côté papa picade donc un peu ça évolution na yo. Ah oui, na évolué qui peut kuna parce que mutakotisa ngama na nzonzingi nanu wana no avana sa papouche mutakotisa ngana na nzonzingi zaka président Kader. Yé mutamema ngama na nzonzingi na lemba yé mutakomea ko yaya nanga après Duchesse aye ko zonga ndekin abengi sko ba ne nyonso bazonga. Nde to yako zonga après nde to yo sa papouche. C'était comment papouche retombé, c'était comment? Bon film wana au film Betaka Makasi vraiment donc na joie le jour à yaka isinga big grâce na moni nanga yo jouer na ba film même film on sala yango nde bimso su makasi nga singa bi papa problème te ndepeka to sala kango donc to papouche bima na 9h na fongola téléphone nanga ba 12h na kokate donc na joie ba appel ba message nanga moko kote
nayebi kutu te esalanga siko bien esalanga bien namona ke non c'est que nasali mosala bien yango bato bazopesanga mpe bafélicitation. C'est-à-dire que tu peut-être moto a façonné grâce à Bimisi grâce et Mike la Duchesse. Ouais, yango ma film eyebanisanga makasi mana poto eza papouche. Papouche grâce à Mike la Duchesse. Là c'est mon frère, mon vieux, mon président. On a pêché au mot Tébisco Zali. Mais bientôt là tout le monde en a toujours dans Bamboka Congo. Grâce c'est bien, grâce félicitations, grâce le peu comme la génération nayo, bato peu comme travailler, bah on s'est pris la peine à grâce. Quand tu payes le kilo, l'autre ça a grâce na plateau na biso l'autre changer structure hein. Oui. Quand tu changer moi décor. Moi décor. Quand tu quoi moi genre quoi. À ton rate village panda, tout ça toujours musala. Ça bien, mais na ça bien parce que vous voyez pas problème na haute sinango on explique kibino. Grâce à Nzambe ya moto ça comme musala. Le quoi na zone bo na ozonga souci maté. Pe na rope maté, ba conseil na bino esinga quelque chose pour na nini za makambo ata ba meki yo ndenge nini. Ya makambo ko raté simbité c'est que non ba bundisa ka moto en étoile que so une étoile te baninga ba bundisa ba yote donc là roi manga na nzete so etélité moto ba mbon libanga zaki donc c'est important tellement zoté là yango azo bamba mapanga la ki ba fan tout ba benga inga pour na leke TV et ba rochanga ba roche ba mais fort na bango ba sunanga na poussa caméra 5-2 pour une évolution ya ba film nanga je pense que mois de novembre déjà ba film nanga tout ekozonga déjà na kati ya leke TV nazozonga ba mamu tout kitoko énergie moi qui na pêché mbote bisiko zali grâce au côté na monde théâtre tout le monde ba mi pe mbuto zaka na baninga na ye mbuto za bazapi au pire nanga kamera nanga ndeko nanga mutu nanga grâce à mineza indes na théâtre au vraiment ko yamba grâce comment il va les grâce c'est qui non on a vraiment na monde théâtre na tika nango za eli ete sauf que nazana mutu nyonso nde bien oui mais li ngate nazana nango oui to kada ina mimo ozaki peut-être ko ça moi métier ya kotambola bino mibale ya moi simon ozaki kozape vous avez peut-être ça moi les solo bo sala ki bon en fait na groupe na biso moko nde nazalaka na ami nanga moko tosalani na film à papouche ya jouaka par respect moi la vie de loin donc il est quand même voyager na oui donc à part wana na théâtre ndi na yanzo nzingi boye mutu nyonso na solo la na très bien au moins que na yeboté no to kutana sente mais so to kutani na solo na mutu nyonso bien na zana problème à mutu ah pour na mutu mais na bien zo mona bien une fille à théâtre ami na yo vous avez tant zo mona bo mlingani makasi mais photo ça na photo eza trop bien mais o le c'est encore vidéo moko ona moni awa Jonathan, où tu as vu vidéo une fille, na dembeki pe na kati. So ko témoigner biso ko peut ça témoigner sur rien. Oh là makambo alobaki awa c'est vrai ou c'est faux parce que aza mina mais mon tangete mais vous attend ko sola naie sans polémique, sans problème et tous on a juste après Jonathan Dario de retour c'est Kati Congo Liziba TV. Katine. Ngam tashokanga minga za mwa mobile na Top Vision. Alakisanga neta linganga malinganga te. Mtashokanga mingi na Top Vision. Ti lelo asala nga ka passe. Ya Nico Sheki. Oh, Nico Sheki, comment est le nom de la choc? Oui, asala nga pa passe. Katine. Pour la vidéo Anna. C'est qui? Renate. Mais quand on a mis au lobby, tu vois, vivre avec Renate, il y a un problème ou quoi? Non, en fait, Naza a un problème à Renate. Renate a sa sœur. J'espère. Bon, Nayoka qui sont dans le lobby, on a aussi Nayoka. Renate il faut. Mais comme on a un premier jour, on a un jour, il y a inauguration. Tu vois? Mais quand on attend, il y a un vent d'ailleurs sur la nante. Ngaya na kota pe Top Vision ngana yeba kete to tika lozwa chance te okutana na tournage donc ba jour biso zo tourner mingi to okutana mingi ba Princesse ba Barcelone ba Darling il est vraiment to tika okutana na ba tournage te vite d'abord tourner Nico yemo ko mambon vous avez parmi vous avez na blora Nico oui
nga kuta mema na Top Vision za Nico pacha grâce to za victime ali base be ba leki kuna to kotuna pa bibino so le kambe kapa Nico shege tuli ke atangi kombo na ngape atangi te me ba fie bele le ka ya Top Vision le kin be ka Nico ko viango la bino ya ni aso ko viango ndal Renata lo bongo ngote oma ke oza amoureuse à Nico. Non, même pas. Il y a Nico, aza vie moko, aza bien. Oh. Tu vois, mon montou na mokili. Bon, je ne sais pas. On est à vie à Renate, na yebite, ce qui a yebisi la qui est bon place, nini. Wananga na yebite. Mais on a na yebite fini ni o ya bima na TV, aya lobi ke no ya Nico alingi na yebite. Na Monica Renate nda yo lobango. Donc azape libomate alobi pe bongo pamba te ye moka yebi le pourquoi le bongo so pas le gars peut-être à cause ça makambo ni talika ye tu vois ngai grâce natika la koyoka te ke ya Nico po pesa mutu rola lo bakeno no fona bima nayo wana lokuta mabete to kindaka ba prière to sambelaka ezaka te ke non to ko le kaka na TV te to yo lo baka maman bo ezala te donc c'est un peu ça quand do binzamba ba genou donc to kindaka to buki mabolongo na site to sambela nzambe. Donc, ngana zaka nanu na Echo RDC, pas Jean Tubo Tubaba. Premier film ngana tourna na Top Vision et zaka Darling Bachaler. Yani quoi benganga. Wana kutunga na yebi kutu même pas que non bato Jean Tubo na bato Top Vision ba tourna raté. Kozela nga ba problème, Jean Tubo singa loko bandi ba film ko ne pas nga au tourner le souté. Bon, na mona na on peut ma bête nga bi ah papa problème te ponga na yeba ki na nga été. Na tika retourner na Top Vision. Mais attends mon colomoro tia ni quoi sanga que non grâce au monde de tourner boyer ou soit faut kabilanga mbongo ou soit photo bimana yo ou soit na lingi yo nante to yeba moi c'est ni ko biso so to tourner na Top Vision to yeba moi c'est ni ko na Top Vision to tourner na to yeba kata lelo bala na mais to yeba moi c'est ni ko quoi to te songi za ba ba de Renata za koloba c'est Renata so bon so non songi on a évité pour ni ko non na tournage za ko non na temps solo na bisoté. Et ça que maman changer à jouer beau échanger jouer beau sili ko vanda pena ba artiste ndeza que non aussi si tournage bo vanda ba sala na ngote peut être aussi ça da tournage na juste ça qui na tina mkongo kena akita msuko ko tika baba élément na pas monteur to tika ndeti nga tika na vanda ni ko na barti nga si on a évité mambo ya lo bitam so ekomela ye mais pas na nga no ekomate et pas pe bateau to tourna na bango nde to solo la non na mona na muto beta li solo ni ko na ndenga mabete mutu nyo sa beta ka bola mo ni ko donc na kamwe kande ko na nga mwasi nde ayo lo ba peut-être mambo na évité o bon ba welele bon ba les jours so na likamo nde alobi wana oko lo bele ni nango bon na recul lo belaye kaka ke non ce qui eza bongo fallait pas aller kanwata na TV. Tu vois, parce que TV, il y a une copine d'Azana Zamou, tant soit appelé moi c'est un peu de banda. Tu vois, maman souci à toi au lobabo, il faut te vendre au tel non, il cambo son lobby, est-ce que et ça bientôt et ça m'a bé. Yo moni no ka yo lobby, mo éviter tant so baby c'est les mam ne msou. Aza mobali peut-être soka linga ki so boya ki no isili na ngoka gati. Yaka yebiseka aya ni komo ninga na tant na mobali nanga, na lina ma mombo te sili na sili. Mais ko yo même on a TV, c'est pas propre. Donc tant que ngande ko na moi c'est Renate à ça on le souhaite parce que monde on tous ça ils en ont bon tous ça bateau baza ba mi bali pe comme tous ça on a pas sepeli na yo mais ils ont yo mto décider na linge to na boya tu vois normalement ah na mbali na te papa tous ça bien tous ça bande ko to salam moko tous ça bien aux papa na musala c'est tout et ça important que yo les kaka na TV que non balinganga asala ki songi avec ça non loko zo lobela mutu ko zo leki na yo moko boye zo ko zo lobela yo non leke pardon fille azaba chance azozoa makasi botika ye bozo jalouse non yo lobi nanga na ko loba nini pona ye yango te loko za jalouse ya Renate ko Renate asomba ba drap na nga $50 4 draps 5 draps yango bo salele kita bo salele zoa parce que akila yo luka ya métier boya oh jamais non au moins jour ya nini ya inauguration on a solo année normal leke nga mona biso nazalaka film ro nazalaka rankineste oui nga lo bango tino aussi ta théâtre na éviter toi bato mais non tikala na ko beba na mutu te to tikala o manke mutu te to tikala so na mutu te boka grâce ya bunda ki aswa na kite nazala pe jalouse na mutu te aza ndeko o luka nde biso so to luka nde pa luka donc naza na temps na te yo lo bato ki mabene so nini na lobi ka ndenge yo lobi ke na conseil nini na ko pesa ya on a lobi na sans sabo nazaki ya meilleur amino pete
te natikala na okovanda ne ata na terrasse te ata na tournage te donc nga tomona na ye ka jour ya inauguration non na solo ane pe normal boni bien oza bien c'est beau tonga ye pourquoi na tonga ye wapi kapa moto un certain garçon moko boye ya théâtre pe azote pe azalaka comédien to nani otonga ye olingaka ete linga fiana te mwa mboka wana boye jamais ya calcula pe te ndako pe te na otonga na omuntu na onde nini parce que nayebi vi na ye te totika kosolola te totika kovanda te siko na obanda na onde na bando tonga na omuntu en plus na tonga nanga mpe bato te nga so problème eza nayeka nayebisi mutu mba moko oswati na bengi na téléphone yayo moi osalaki na sepe na nango oyebi kaza fi de chance oyebi na oyebango ndenge nini parce que nga na ye totambolaka te oui fo ozwa aza mwasi problème te mutu na mutu aza na chance ni mutu na mutu aza na étoile ni na théâtre mais grâce à une fille jalouse hein non aza jalouse te jalouse pa Renate Foko nike te po ani parce que mambi a lobby lege yo pardon niko shiga tinde bino koma boye o contredire mambo ya Renate wa lobaki yamba ki pe darlinga wa lobby Renate azo kosta na yebite c'est quoi non lege toi tu penses que non so mutu aza mabe so yambe nga na ninge pe na yo lobaka mabe ni koti parce que soit ça m'a bien tout soit ça m'a bien bon m'a bien et tant soit ça m'a bien bon le bac ça m'a bien si ba darling ba le ga no ba témoigner bola mun c'est que ça montre ça la malam to boyite montre ça m'a bien na ye ana ba défaut na ye mais ndeti na mambo ya kolinga ndeti olobela nga no na mona na nga ngoti na yoka na nga peti na ebite to kaka penata ko se to ba ya solo ti wana na ebite wana italika ina nzambe na ye na mutema na ye moko ayebi ina taza meilleur ami to te aza meilleur ami nanga te aza collègue nanga na mosala bostafa te te non tostafa te kuna Renate problème ni bozana ata mokie te kutu sikoyo botonganaka mpona nini te totongana mpe te pour Renate epai yo omonanga kaka le même jour wana ye moko totona grâce nga mpe oh Renate donc totika ata kotongana te je pense pas mpe ke ye ovanda po tongana ovanda na tongi parce que totambola te ayebi vi nanga te nga mpe nayebi vi na ye te na ye te so totongana ndeti na nini je ne sais pas c'est bon tomi na sida kosheke mwa moke Renate ta lelo nyonso akobalukelaka yo okosaki mpona niko shege wana sasangage ke bino na bino bata théâtre wana etali biso te rit makela napesi mbote bisika ozali donc rit ndavande wana zalaka mposo babwaka nayebisa yo toujours na bino tout de grâce tala caméra na biso benda yango zoome yango grâce oui tala caméra bien non tala ma caméra dans liste na route eza na libulu mwa mokieza grâce pas azwa temps ya kosala vie de couple entre bino na bino baartiste te nanu te nanu te te nanu te ovani bino solo quelques photos bagarçon oyo bopasa bamoment na kati ya monde ya théâtre je peux ouais tu peux so eza tala caméra bien pour avant nabimisa non tala ma caméra nanu te oboyi te naboyi te so eza obimisi baza bafrère nanga ya siko plus tard so owanga to ndimaki natika to nasala te je pense pas parce que baza bafrère baza bayaya nanga obunga na bino baza baleki non baza bafrère bayaya donc na monde ya théâtre bagarçon nyonso na solo na bango très bien tu vois monika mona biso nde ezalaka so bamonika bato mo bakomokangama mingi ekomika baza mwasi na mobali donc so bato balingaka te ya bango nde balingaka na théâtre o balingaka na théâtre non te nanga bango eloo te parce que bolingo ekipaka te bagarçon ya théâtre baza mpe kaka mibali non ye mpe déjà arrivé là motu comédien ami na mwa théâtre alingo baza mibali baderangeaka na bango oui ekomelanga déjà na okosa tan ekomelanga déjà poza relation te nazwa nde na relation te mais ekomelanga balinganga naboya nanga mpo tosala mosala moko naboya baza te mpo nazala moto azwa nde makasi yango nalinga te parce que mpo na baraison nanga c'est vrai te une fille oza fille amoureuse olingaka makasi otia zoka foto mobali ebiba bon leke jonta bindeso yebisa biso na monde ya art
eza na moto ni oyo ashoka grâce ekoleka nango olimbisa na yo osama na yo moto ni oyo ashoka grâce lotalaka nzambe alimbisa yo na monde arno moto ashokanga te nani te bona monde bonne de vie na yo na famille moto ni vraiment apesa grâce passe moto apesanga mpasi ezaka liwa papa nanga donc so natalaka boye na papa te en plus akenda nazalaka mwa mokie na age oyo akendela atikanga ifallait pas donc so navandi yango nalelaka vraiment esalanga mpasi donc choc nanga makasi yango wana. Non, ça va. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV, merci à tout botalaka Kevin Panda Lekechu, Naomi Macolin, na pesi ombote Bisika Zali, pe na abonné tout beaucoup de toujours kolinga biso, beaucoup de toujours kotala biso. Merci à toi aussi grâce, au singa chance ya koyamba yo pe. Na plateau na biso pour permettre tous attendre yo oyo au pesi yango pona biso na staff na biso Congo Liziba pona batu nyonso Congo Liziba pona batu tout les questions de retour osengai papa Masumu osenga mama Marie-Hélène toyambe awa osenga Nicole Bakata toyambe awa parce que beli ba koleka leka pas de polémique pas de rando obi vie à grâce à juste 27 ans d'âge. Barcelone, je t'aime, na pesi ombote. C'était ma RK. Ah, maman Alikam. Quelques dédicaces na batno parce que c'est Congo Liziba, mon nati barotala yo. Besoin t'en bord à 5 personnes pour te chiter na biso. Premièrement, merci na yo Lekechu, merci na babone nyonso Congo Liziba. So na lobi mabe na beti bino libako vraiment bolimbisa nganga mingi na lingaka ndeko loba vérité. Donc so na yebi na problème te na lingaka te na lobelo mo bo na yebi te donc on a yebi te. Donc na bato bomoni ke beti bino libako en tout cas vraiment bolimbisa nga na place bo finga nga donc bo pesinga ka conseil grâce au moni koto loba mabe dans basi makolo ba bon te ko finga na commentaire te parce que bino mikolo ba makasi na commentaire. Donc on a pesi merci na maman Abotanga, na pesi Bambote, na pesi Marie-France Mbon Mawete na Son Denis, je te salue. Grand prêtre Moïse Kamboudi, na pesi Bambote, Isaac Parker, Michel Kamboudi, na pesi Bambote, na pesi Bambote Nangai, na Louison Ekofo, na pesi Bambote, César Mwema, je te salue. Sans oublier Garçon noir, Yahweh Mabanza, garçon noir, et Lamba na Pesio Bambote, donc on a tiré place aux A, donc oyanga baignon so balingaka grâce na Pesio Bino surtout Bambote, vous êtes tellement ébélé, donc je vous aime beaucoup, bye. Merci na batutu botala na kati ya Congo Liziba TV, oyo bolingaka, merci aussi à toi, à vous, grâce na Pesio Bambote. Merci, bientôt là des retours c'est l'Eketiv officiel. Ba film na biso ya mbunju ya kafu na bi ke bo makaki ngebele na expliquer une réalité na ma onion c'est autre que les gars awa nzamba osunga kaka na ça dans les bons thèmes côté de marato ça musala et importé en wana. Bonne chance à toi, grâce. Merci. Bon séjour na Chico, bon séjour na Junior Bongongo, na Pesio Mbote, Anel Kaba Fossette, je te salue là où tu es. De tout Bolinga Kevin n'est pas dans les ketchup. Beaucoup toujours au Tara Rabisu na Kati Congo Liziba TV. Je pense na Ropé Maté doit accélérer Siko. Moto linga ça mabe. Na moi na Nzambe, na problème na ote. Pe na luka ça moto mabe te. Olungo chiminenga, olungo sisanga, aussi sangata. Na famille na ote c'est important. Nzambe ne mutayebi lokola tosalaka bato mabe te. Ngana olelaka na kombo na olela te mpo na lele trop. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.